Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous les baobab. Bambote ebele bisika biso bizwi bino. Vraiment Nzambalo la e bako batela ba bonjour, ba bonsoir. Ça dépend heure à laquelle au Kolanda la danoise. Nous sommes là kaka pona kolam sa conscience. Vraiment ba shalom na ba homme de Dieu. Ba yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo, na bandeko na biso ya MPV ya Longo. Vraiment bisika biso bizwi bino. Nzambe a batela bino. Bandeko na ngai toye vraiment toye kaka tolam sa conscience et puis to beta sete muke na liwa ya ndeko mwasi oyo tokolakisa bino bilili ndeko asili ko tika biso yango tolobi kaka to milengele malamu yango moni tolobaka toujours boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique oyo basalaki biso totanga ba classe bien oyo bayebisa biso to milengele malamu Nzambi toyebi mokolo te toyebi pengonga te. Vraiment to milengele malamu bandeko nanga ezali slogan te ezali penza eloko moko oyo to milengele malamu pona lobi na biso toyebi yango te bandeko na ngai. Toyebi lobi na biso te. To milengele malam. Bon, toutefois, tolanda dans nos vidéos. Bongo tokotia ba commentaire après.
Bon, bosi comme na vidéo ndeko mwasi asila ekolamuka ndenge ka ezalaka azalaki na moi fête moko ya na école ndenge ka babengisaka ba culture ebele ba communauté ebele baya kolakisa danse na bango baya na biloko na bango kolia balia ensemble bana penza bayaki wana bamona culture ba africain ndeko mama nde bozomona pe mwana na ye pe atanga na école wana. Donc asili komona ngo en life boye ndenge mama na ye azokokweya et puis asili kotika biso. Donc alamuki bomoni asali maquillage na ye alati pe lamba na ye ndenge bayokanaki ndenge nini makambo kolekana abini donc bandeko na ngai et puis par après essaye lokola yoki neti moi kizunguzungu muke ndenge bozomona ngo na bilili na ndenge ndeko mwasi asili kokweya pe atiki biso bozomona pe wana aza na kati ya mutuka bazolinga bakena ye na hôpital. Vraiment ndeko mwasi aza suna bon moité toye justement pour na tolamusa conscience na bandeko kaka ndenge toyinanaka ndenge tozokosala mabe entre biso bandeko nanga ezali penza esengo makasi teza pasi na mawa na sens que soki lelo likamba boye kweleli yo bilomo boyoki ndenge nzembo balakisa biso to milengele malamu po ata tozoloba na minute oyo 10 minutes ezolanda toyebi eloko ekokomela biso te nani andimaki ni ye moko mama andimaki teke kobima ndenga nazobima boye na kozonga te même mobali na ye andimaki teke mwasi nanga ndenga kene ekola bana akozonga te yango wana tomisalanaka mabe te soki likambo ezali tosolola soki moninga asali yo mabe solola na ye bobongisa parce que toyebi mokolo te eza esengo te oye na mokili olekisi tala mokili après pona ka likambo ya muke ta msu kaka likambo muke kaka boye o batongi ngai o moninga wana talaki nga misu mabe o babotoli nga mobile o basali nga bo o silika oyebi te oya kokufa pona lobi loboke na lifelo eloko moko nteka toyebisa bino eloko nyonso eza na solution to boyi tela mso solution ngo koza pe positif koza pe négatif mais problème nyonso linga o solola na muto ovandi na ye linga o exposer batu pasi na yo ko linga te o kamata ko accumulaka ba problème gozo ko accumuler makambu okomi wana okomi neti na kwena yo parce que ezoloba mamingi communauté eza mabe nga nazwa kwena nga ba congolais baza malamu te balingaka batu te tango ovandi siko na kwena yo wana il faut s'accepter que bon siko na lingi lisu batu te na kovanda nga moko zala pe na esengo mais zate koza yo moko siko bandi ko kanisa obandi ko solitude bandi okota yo ko kamawa obandi ko accumuler makambu o esalaka ke batu bakomona oza na bonne mine bakomona koza bien nzoka na kati na oza ya kopola bamsoko mona ozobina wana ozolakisa badanse ozosala boye me na kati na yo eza malamu te omona aire mosusu ekokomema mpe okwei otiki biso biloko mosusu mpe ezaka le mosusu bato mosusu babotamaka na baanomalie moko boye ta mosusu ye moko mpe ayebi na ye kaza na anomalie ta mosusu mpe badokter bayebisa ye ke antuka ndenge otambolaka wana oza na motema moko eza monene ubi oza na motema moko eza moke tango mosusu mokolo mosusu okokweya kaka otiki biso donc yebaka te anytime okoki mpe kokufa bamosusu mpe akoki mpe kobimisa secret wana te abombi yango mpo na ye moko ta mosusu mpo na famille na ye donc soko akei abimi baloba bakumisaka kaka nzambe donc bavi ya biso bato eza ndenge na ndenge bo bamosusu mpe ezali ke olingi komona bamédecin te osalaka bacheck-up ya santé quand même net soko par exemple oleki ba 40 ans age bandi kokende fo air moko kokende komona médecin neti biso basi okosala ba examen ya cancer ya mabele okosala examen col okosala ba examen ezaka ebele mpona basi mibali mpe baza na ba examen bakosala mpe examen ya ba prostate examen ya cœur donc surtout so ozozwa ba poids mingi donc ozosalisa mpe ba examen ya sucre biloko wana nyonso koza pe soki sucre pe leki na nzoto oyebi te bandeko na ngai ekweyisaka pe mona ememi na koma donc yango wana tomilengeleka malamu
nalobaki nakozwa ta na bino ebele te. En tout cas paix à son âme na mama na biso oyo alamukaki bien yango wana balobi kolala kolamuka eza kaka mabongisami ya nzambe. Yango wana tozalaka na bonzambe ebele, kobima na yo na bonzambe, kozonga na bonzambe. Donc tosambelaka mpenza bonzambe eleka esalaka bien, parce que tala kaka soki bonzambe eza moke ezalaka bien te. Lelo soki otiki okwei okei vraiment bandeko na nga bon toyebi te ndenge kaka bible elobi ke soki omilengelaki malamu te ntango mosusu okomona nzambe te. Baoyo nyonso basepelaka na sous le baobab bosabone ebele mpenza, bosabone bopartage bomona bato bamona ke mokili oyo eza ya biso te. Okozala na fete, okozala wapi, liwa eponaka esika te. Soki elobi okoya lelo ekokomela yo lelo. Même oza na kati avion, même oza wapi mais fete ata kutu eza jour no mariage, bamusu pe bakufa mukolo ya mariage, bamusu bakufa mukolo ya couchement. Donc liwa aponaka na ye esika te. Tozala bien, omoni moninga sali malamu tanga zana bomoi kumisa ye pesa ye ba fleur eza te ozela mukolo ya kufi. Donc omoloba azalaka mutu malamu, azalaka mutu malamu, azalaka mutu malamu te. Soki moninga sali mabe lobela ye bobongisa sima nzambe pa lobi tolalaka na kanda te. Talaka mama na biso asi kotika biso soki lelo azalaki na kanda mutu ubia azalaki na makambo boye nyonso ba programme nyonso ya salaki après moi réception na école ya bana nyonso esuki na nzela. Yango wana balobaka lobi na biso eza kaka ya nzambe. Alors pona to sukisa na biso tokokende molai te. Bino moko boyebi toza na site ya sika vraiment ya makambo ezokende très bien, ezokende penza malamu makasi. Batu oyo nyonso bakomisa bakombo na bango, soko moni okomisa kombo pala danoise ezowumbela nazobenga yo te. Moko ezalaka bien benga to vérifier naza pe mutu ntango mosusu ekoza pe ekotaki boyebi ntango bato batindaka ba email mosusu ekotaka na baregie ntango mosusu mpe ezaki ekombo na yo ekotaki quelque part, ou bien mpe nasi nasala berere mo ebele na sololi na bato me na bosani kokoma numero ya telefone na fiche esali ke ntango na sololi na ndenge mosusu epesi ke numero ya telefone ebebi. Donc namoni yango lisu te. Donc yango wana moko soki omoni 1 mois 2 mois okomisaki kombola danoise azobengo te benga tuna eza kana yo, eza yo mutu oza na problème oyo koluka solution. Donc eza la danoise te mutu abanda kobenga parce que bato baza ebele yo benga loba ala danoise tala na okana nga ndenge ni ezokendele nga na kotala na koloba toza na niveau nini. Donc voilà quoi, au lieu ovandi kaka tant sous numéro na yo si na bungisango ou bien na komango na fiche te nazomona pe ba mibali bazoya mais moyen na contacter yo ezate. Alors yango bo bengaka moko esalaka bien olekisa ta 1 mois olekisi 2 mois obengi oyoki quand même kana yo vraiment boya ebele bandeko na ngande nazoyebisa bino basi ya Autriche toza na mobali vraiment na Autriche aza na 53 ans boya bobenga. Naza na mobali na Canada ya 49 ans bandeko basi boya. Toza na Londres awa en Angleterre précisément naza na mibali ya 36 ans 38 ans 40 ans 44 ans 41 ans bazali. Même na France mibali ba 38 ans 39 ans 44 ans 49 ans. Na Allemagne toza na ba mibali ya 55 ans naza na mobali ya 55 ans na 53 ans pe na Allemagne. Vraiment bobenga toza pe na bandeko na biso baza na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud naza ba mibali ya ba 43 ans 42 ans toza na basi ya ba 43 ans ba 48 ans. Donc boyo benga kaka parce que baza ebele moi so na bandi kotanga liste eza mulai yo benga soki penzo ozali na bolingolingo zoluka mobali benga kotuna conseil te na yebisaka bino na lobaka na bino kotuna conseil te na yebi pona nini mokili oyo toyebani ka bilongi toyebani motema te ntango yoka na yebi
moi si muso abenganga alobi na ngai yola danoise na tunaki conseil bayebisi ngai biloko wana bakongole esimbaka te makambo nini ozokende koluka makambo pambala na ndeko mwasi bandeko na ngai akoli asa akoli ngai abi na ye problème eza te soki olingi conseil ya bakamarade na yo oyoki mais bato bakopesa conseil la mosusu baza na mibali na bango baza na vie na bango yo nde moto ozotikala yo moko et puis boya kaka soki oye kodécouvrir ndenge totambolaka na 4 étapes étape wana okoyeba bango kaka soki obengi nde tokoexplike yo vraiment tolingi bino mingi bandeko na ngai boya ebele na live together number 1 ngai à partir de la semaine prochaine nazo so congé donc mois ya août eza vraiment mois ya live together bobenga na tongo na midi na pokwa na oza na service na bino vraiment à partir ya mois ya août tout le mois ya août kuté kaka on a ozo congé le 20 congé na ngana obanda ngo le 20 juillet donc bobenga penza boya ebele ekozala bien tokosolola na bino elongo ekozala takos na ndenga mukete bon bino moko boye bozaki na se ya sous les baobas to ne bandeli to melite mais na suka to melata moi kopa ti kopa café vin blanc vin rouge et ça la bien to melana biso bandeko na ngai pourquoi pas to mela et ça la tokos to melana biso moi belaise moi ba glaçon talaka moi ebimi ba respect belé na ba chef coutumier na biso bango pe moi lotoko moi masanga ntsamba ele kaka nango pepele et pas ba chef coutumier na biso vraiment toko sukisa na ti na biso ti ya sinda na ti ya bulukutu bino mo boyebi bobenga la danoise bosomba ti na bino la po ya malam sope bokeya ta na website bokomona ti wana ba coordonnées zoleka bomelati na bo pete nyonso. Merci beaucoup na ba oyo nyonso balingaka sous les baobas. Merci na ba abonné na biso. Merci na oyo bako s'abonner. Merci na oyo bako partager émission oyo pona ela musa conscience bandeko na biso. Tola la kana kandate, to bimaranda kuna kandate, ba projet na biso, ba programme na biso, makambo nyonso to kosala totikaka ngona maboko ya nkolo pona yende ayebi ngonga, yende ayebi tango nini mokolo nini oyo ye pèlerinage na yo ekosila na se ya mabele. Vraiment to sala na rappel mabete to yeba ko se pardonner yango nde eleki malamu. Alors to boka na ba jeton te to lingana na motema moko. Vraiment botika la malamu wana ndeko na bino mwasi la danoise ba love bisika biso bisou bino ba gros bisous. Vraiment bye bye. Bandeko na nga boye ebele bandeko na ngai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle bandeko na ngai bobenga ba numéro na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa ti na yo na kati awa ezali na 20 sachet esalami na penza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio bakoni yango na Congo bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage botala oyo eza ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme bapasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko na nga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet na ozo mela chaque jour et ko sunga yo bandeko na ngai ba pasi wana nyonso ekosila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi bakoma benga rango sinda oyo ti oyo yango peza na 20 sachet na kati soki omeli yango ezosilisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezokosila cholestérol peso kitsa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama na nga boya ezali bio économie na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na téléphone ya mama mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga oko trouver yango esika mususu te
kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobabs epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino vraiment boya ebele korate ti oyo te ekosunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela ekosunga pendant kolongola moi obésité na bana na biso et puis te oyo ya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobabs bino meko pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love.